La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Bonjour la famille, salut la famille, bandekonanga, kaka makambu ya matanga ya mama Elombe, ba révélation ebimi lisusu, ebele o bokoki ko imaginer te. Alors, après sortie médiatique, il y a papa na biso, Michel Bakenda, toyo koyo kape makambu ebele oyo ezalaki caché pona madame Elombe. Bandekonanga avato kota penza na mozindo ya likambango na otikela bino to landana no hymne national na bekol. Ndenge ba ekol bazolela madame Elombe tomoni penza bolingo wana ezalaki kaka nde balobaka kufa omona banani oyo balingaka yo. En tout cas liwa ya madame Elombe toye komona ke madame Elombe azalaki suivi partout dans le monde. Tomonaki ba mama na biso ya Gabon basalaki vidéo ba enseignant nyonso ya Gabon basalaki vidéo pona ko rendre hommage na mama na biso Elombe oyo autaki kotika biso. En tout cas nasalaki vraiment erreur ya ko download du vidéo yango te. Mais na informé binoke bandeko na biso ya Gabon basalaki vidéo tozomona lolenge nini o mama Elombe azolela mapenza partout ba enseignant ou ba enseignante ebele bazolela penza madame Elombe. Alors dès son vivant bato bandaki penza komona musala na ete bato musu bandaki ko encourager ye et puis bato musu bandaki ko sepela na ete metango akufi mututu amoni importance na ye mututu alobeli valeur na ye mututu alobeli importance o madame Elombe azalaki nango nase na moya lelo. Alors la famille lelo makamba kolobela eza tellement ebele ba révélation ebele o ebimi na rotiela bino bandeko ya Congo central eza na pasteur moko na Congo central akendaki ko saka na mai veut dire pasteur wana akendaki na mai asaki maloba pona madame Elombe. Pasteur wana asaki alobi penza ya koloba pona liwa ya madame Elombe na kotiela bino pe ba réaction ya batu ebele boko comprendre que liwa oyo ezali vraiment clarté kaka ndenge famille ya madame Elombe bazo banga na bango bazo kokana bango koloba vérité te toza pe na autrement ya kosala te. Alors la famille sans plus tarder tozo bandana na hymne national on azotiela bino ya école après toko continuer elongo ngana bino tolanda. Mamae 2024 Gafker to yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste,
règles abondantes. Gavker, tozali na solution. Yo oyo okota ménopause ata na 65 ans na Gavker okosimba mwana. Ebongo oyo etali si ekima yo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Touti kolanda lolenge nini ba école baza vraiment honorer mémoire ya mama na biso Elombe wana ezali bongo na école o mama Elombe atangisaka te kasi na école mususu. Alors ba école ebele baza penza honorer mémoire ya mama Elombe. Tozo mona lolenge nini o ba maîtresse bazo présenter ba condoléances. Tozo mona lolenge nini o ba maîtresse bazo telemaka une minute à silence même na bana classe pour honorer mémoire ya Madame Elombe. Madame Elombe azalaki oyo batu ebele babandaki ko sepela na ye. Madame Elombe azalaki oyo ba école ebele ebandaki ko sepela na ye. Ba école ebele tellement ebele ebandaki vraiment ko sepela na Madame Elombe. Car nde balobaka mutu soka azana bo moite nde boyeba misala oyo mutu wana azalaki ko sala. Nde boyeba misala ya malamu oyo mutu wana azalaki ko sala. Alors Madame Elombe azalaki vraiment ko sala musala ya malamu toye komona yango na liwa na ye. Peut-être tango azalaki na bo moi batu ebele bamona kite musala malamu oye abandaki ko sala. Mais tango Madame Elombe azali sus na bo moite batu baye ko comprendre que non azalaki vraiment importante azalaki ko sala musala moko ya malamu. Façon na ye ya kotangisa stratégie na ye batu ebele ba kopia yango même na pays étranger lelo toye komona ke même na ba pays étranger ezana batu ebele o ba kopia ki penza stratégie ya Madame Elombe ya kotangisa biso moko eza kutu ya kobomba te eza kutu ya kobata mate biso moko tozomona yango na ba réseaux sociaux biso moko tozomona penza lolenge nini oyo batu bazali ko manifester lolenge nini o babandaki penza ko copier mama na biso Elombe Bonnet. Alors la famille avant na tia message oyo ya papa na biso oyo akei ko lakana ko sakana mai pona mutu oyo abomi Madame Elombe. Na ozala na message moko o na ko faire passer pona ba camarades ya Madame Elombe. Soki okufeli camarades na yo ba vidéo o ye moko abandaki ko publier te dès son vivant ezalaka pe importance te ya biso bato totikali to banda ko publier yango. Eloko moko na ye ko remarquer ba camarade ya Madame Elombe bozela natiela bino vidéo moko par respect ya mowei na koki kozwa ba vidéo wana nyonso natia yango awa te po eza pena ba vidéo moko o tokoki komona awa te. Alors nazotiela bino vidéo moko nde tozoloba tolanda na expliquer bino. Muninga malamu bayebaka ye na tangwa pasi. Video o bomoni na tieli bino, eza na ba video mususu na koki même pas kotiela bino. Eloko moko il faut to yeba. Madame Elombe, à part cause enseignante, azalaki pe na vie privée na ye. Eza te ke soki mutazo tangisa akoki lisu kozala na ba vie privée te. Azalaki pe na ba vie privée na ye, azalaki pe na ba temps ya délire na ye, o abandaki pe kokende ko sepela pona ko profiter na vie o nzambe tata atiela biso. Yako kamwa ezaki boza ba camarade ya muninga tango azalaki vivante abandaki ko publier ba vidéo o ezalaki ko ezalaki ko beta batu libaku te abandaki ko publier ba vidéo selon musala na ye selon domaine na ye abandaki te ko ya na réseaux sociaux pona ko publier ba n'importe quoi pona ko luka ko salir image to pe réputation na ye mais ko kamwa na ba camarade na ye ba vidéo o boza ko publier le biso na ba page na bino ya TikTok on sait pas soki boza na besoin ya ba vie to boza na posa bo salir réputation ya muto bino bozo benga camarade.
Mutonga nazo benga camarade. Tanga kufi, il faut na respecter ye ata aza na bomoite. Il faut na respecter toujours ata aza na bomoite. Tanga zalaki vivante, aplibia ki babuzo bate, abandaki ko bate la réputation na ye, abandaki ko bate la nini oyo ye azalaki. Et koki ko zalate ke mutona tanga aza na bomoite, na ya ko plibia ba n'importe quoi pour montrer aux gens image o azalaki nango après musala na ye ya kotangisa. Eza vraiment kitoko te. Mutu nyonso aza na ba moment na ye ya ba délire. Même ba pasteur na biso ya Congo série moko toyoka kaka ke ba pasteur ba kendaka ba boîte. Pourquoi? Parce que mutu nyonso aza na moment na ye ya ba délire. A cause la ezaki ta na ye ya ko sepela et puis mukolango ezalaki anniversaire na ye. Je vous dis, ma vidéo est tellement ébélée, on a quitté kotia pour honorer mémoire ya Madame Elombe. Mais loko moko ka tokoloba na ba camarade ya Madame Elombe, bota la ba vidéo ni bozo poster na réseaux sociaux. Tous les vidéos au bozo poster na réseaux sociaux et ko ramener Madame Elombe na bon moité. Mais botala quand même ba vidéo au bozo poster na réseaux sociaux pour na témoignage ya malamu pour na camarade na bino. Botala quand même ba vidéo au bozo poster na réseaux sociaux pour na témoignage ya malamu pour na ba camarades na bino et non boya na ba vidéo moko boye pour na kolukaka ko salir réputation ya muninga na bino eza penza kitoko mingi te. Eza kitoko mingi te ba camarade ya Kisasa il faut koyeba eloko nini to sala ka surtout tango muninga azali susu na bomoite bozo luka bo sali réputation na ye et si ka yo zali ozo publier ba vidéo po ba mona ke ozala ki ensemble na ye bo partager ki pe ba moment moko fort mais ça na ba vidéo mususu ba publier yango te et surtout ce ko yebi responsabilité nini o camarade na wazaki nango na monde entier lelo tozo mona ba commentaire na ba vidéo wana eza kitoko te. Bozolinga bobimisa muninga na bino ke azalaki mutu ya libanda. Bozolinga bobimisa muninga na bino ke azalaki mutu moko ya loyenge. Or ezalaki na batam moko o abandaki pe ko kende pe ko sepelisa nzoto. Biso na Congo na biso toyebi ke tozara na biso tobina rande ba loketo. Biso dance na biso zarande na loketo. Na batu msuta bazomona dance na loketo bongo bazo qualifier mutu directement ke azalaki moins sérieuse. Yango bino bolinga bobimisa muninga. Eza vraiment kitoko te to honorer mémoire ya Madame Elombe pour aza mutu moko azo mérité double honneur. Madame Elombe azo mérité te to tia ba vidéo o tozo tia. Madame Elombe azo mérité te to sala o tozo sala ye azo mérité double honneur pour aza mutu ya honneur. Alors la famille sans plus tarder noti ke la bino tolanda papa na biso oyo akei penza na ba Congo pona kosaka maloba pona mutu oyo asali Mama Elombe boye na bomoi. Wana na lina loba na bino lisusu ke Mama Elombe bato belo bazokota likambo ya Madame Elombe baza même pas famille. Baza même pas famille. Tomona ki député na biso abimaki na ye andimaki apporter garant pour que asala autopsie, basala mama Elombe autopsie bayeba ke akufi na nini. Mais loko eza ko étonner population eza lisusu ke famille ya Madame Elombe balingi te même autopsie et salema. Toyebite pourquoi bazo bomba est-ce que famille pe eza bomba quelque chose, est-ce que famille pe bazo cacher quelque chose derrière liwa ya mwana na bango tozoyeba te po o biso toyebi famille vraiment balobelaka soki likambo ezokende malamu te famille bayaka balobelaka o toyebi famille badeklaraka surtout soki liwa moko boye eye brisque famille penza batelemaka pe balobelaka mais eloko ezokamusa biso na famille ya Mama Elombe eza autrement na famille ya Mama Elombe eza bongo te na famille ya Madame Elombe batu baza na bango penza bazolinga penza kopesa na biso information claire ya liwa ya ndeko na bango te bazolinga penza koloba yango te bazobomba ebele toyebi te peut-être après enterrement ya Madame Elombe soki bakobima pour que baya koloba wana toyebi te wana penza toyebi te mais auto remarqué eza ke famille ezobomba pe ebele na se ya liwa ya Madame Elombe. Alors la famille sans plus tarder tolanda nanu après toko continuer analyse na biso kaka ndenge ezalaka.
abonnez-vous, commentez, likez, partagez-les sur Facebook, partagez sur WhatsApp et puis partagez sur Messenger. Donc, tous s'abonner et aux ala malamu mingi. Tielanga abonnement na yo, tango zo aimé vidéo. En tout cas, tango zo aimé vidéo, kobo sanate, activer cloche de notification pour que prochainement tant ou tokomona ba analyse na biso tant ou tokotia ba analyse na biso pardon et comme melayo esika nyonso okozala yango tolobara toujours quand vous abonnez activez la cloche des notifications. Alors tolanda papa na biso après tokozonga lisusu pona koluka kolobela kaka ndenge e zalaka tolanda. Congolais, mentalité na biso est changé. Kowela tozo wela ole kamuninga zamba yebi lobi ya mutu zambe ndaza maître ta circonstance lelo tangisi makila ya mama na biso mwana mwaso za na fit avenir na yeza mulayi elombe okuzwa nini lelo lelisi biso ba passer liwana ye Congo mobimba ezala na partout Afrique bazolela ye otiki bana ebele na posa na ye ozunini omesana kubakela batu bambasu yo mesana kotela batu ba poison okotela mutu poison bomi mutu me oko récupérer yete yo za a jamais comme B jamais comme A topé satana ta bawela bazanga lelo lelisi bantu otangisi makila ya mwana mwasi oyo liwoye kulanda mutu asali yo na évêque na ena maya inkisi yao précisément na Congo central awa na kisantu mayo yo kaka oya asali mama na biso oya atangisi makila ya elombe nazolo betake mosala nzambe nazolo betake évêque mutamba liwana ye ezomona na quelques jours mama landa bango balelisi biso landa bango pona niko sala bantu boye ozomona bana mokili Congo ezolela okende elombe okende boy mama de mama avenir na ye ezalaki mulayi yo stoppe ye papa ozala mama ozala nani ozala nganga pona ni mokili bantu mabe bazotikala bantu malamu bazokufa pona ni nzambe change situation nzambe change yango bino be bato mabe bozomona bozobuma ya malamu bozotikala vanité ezalaka vanité tout ce pays ici-bas bino be bokukufa bino be bokutikala libende te mobutu azala mobutu azate liwa ya madame Elombe ekoti jalousie pe na kati lelo na landi video moko ndeko moko azolobela mama na biso mama ministre ayaki kokota likambo yango ayaki koloba ndeko wana abandi koloba apesi exemple alobi mama ministre oza mutute oya koloba pona makambo ya liwa ya mama Elombe parce que mama Elombe azalaki souffrante na hôpital otikalaki koloba te soki lelo madame Elombe azwaki ba suspension eza po asalaki video ya 30 secondes pona mutamba. Alors madame la ministre ya enseignement yende mutu a convoqué qui yende mutu a suspenda qui yende mutu a causé ba makambu ebele selon ba internet selon biso bato internet selon peuple congolais que madame Nabiso a causé ba liwa ya maman Nabiso Elombe. Alors vidéo moko zo circuler ce qui na ozo attendre na la bino o ndeko Nabiso a loba ki penza a bomba ki elokote ayaki penza a lobela ki mingi madame o azali bongo ministre ya justice pona liwa ya madame Elombe. Tozo tatone lelo tozo loba pe babomiye pona makambo ya mutamba lelo tozo loba pe babomiye pona boye batela ki pozo pona boye metoye bape madame Elombe azape na famille ndenge tobota marana ba famille mutu nyonso te azalaka na esengo ya bozwi ya ndeko na ye toyeba pe madame Elombe azalaki na entourage toyeba pe madame Elombe azalaki na ba camarades. C'est vrai tozoloba liwa na ye euti koto na mamba gouvernement, c'est vrai tozoloba liwa na ye euti par-ci par-là. Alors total la paix famille surtout biso ba africain ba famille na biso ya ba pauvre o ezala kaka soki mutu akomi ko avancer ba mabe mingi pe yaka na famille. Tozota la famille, tozota l'entourage, tozota la ebele. Pona liwa ya madame Elombe, total la famille, total l'entourage, total la paix bandeko na ye ba enseignant, ba camarades na ye.
o bazaki domaine moko na école tozomona kaka badon ebanda koya na kombo ya madame Elombe tomoni kaka bamakambo ebele banda koya na kombo ya madame Elombe. Eske batu wana bato école bacamarade bacollègue batutu bazalaki na esengo ya komona madame Elombe na lolengo wana? Eske bazalaki na esengo mitema ya bato ezalaki malamu? Alors eza vraiment pasi, eza vraiment pasi. Lelo te lobi te liwa na ye vérité kobimaka kaka. Vraiment lelo te lobi te vérité ekobimaka kaka sur la mort de madame Elombe. Alors la famille sans plus tarder nazoti ke la bino tolanda vraiment esika wapi oyo jalousie e bandaki kokota na liwa, esika wapi oyo jalousie e bandaki kokota na vie ya madame Elombe. Déjà na ba discours na ye tanga bandaki kosala discours na ye ozo sentir ke mutu aza na sagesse pe intelligence, ozo sentir ke mutu oyo azalaki vraiment mayele oyo ememi bato ebele na ba jalousie envers madame Elombe. Na otela bino tolanda papa na biso ayepe na analyse na ye concernant madame Elombe. Après toroti la bino tolanda lisusu ye moko madame Elombe dès son vivant ndenga bandaki kosala ba discours na ye. Nzamba lola pambola bino bandeko nanga ndeko nyonso koti na chaîne na biso o s'abonner, o commenter, liker, partager biso na Facebook, partager na WhatsApp et ozala malamu mingi. Alors sans plus tarder tolanda na bokebi nyonso emelenga video et ozala bien tolanda kabakuma tezo amonisi keba eza bien te eza nango dona yite alinka tomona ndenge nini bopesi ndenge nini asali parce que bana mama malamu eza susu mingi te naso sepino bana mama ngam subo yinanga bolimbisanga so na lobi mabe na bisino mbongo eza ba sorte bile ba relation pe eza ba sorte bile qui il faut boyer bango na vie. Bana mama Nathalie vidéo wana Nathalie ya mama Elombe wana na mona ki mwa komaki na mwa ba relation na ye akomaki na mwa ba relation na ye ba relation na pe ko aboutir na quelque chose pe akoma bien. Vous comprenez? Mona ma place relation comme malamu il faut éviter rapper babilo comme susu. Parce que les relations sont comme mutema BP abate comme quelque chose moko il fait ça là. Au monde to tambolaka, ozo tambolana na wa beni yebape sata pasa na sima. Yo moko suko oyeba ndeko bénédiction okomemango. Parce que soko salere ekei. Parce que mutu soko sale loko malamu batu ne so ba osepela na ngote. Et loko soko sale malamu batu misu ba ko sepela na ngote. Soko monika loko sala ka malamu ba sepela na ngote. Soko za mutu zana ozana distraction okufa. Parce que batu misu ba zumona kaka ye. Yamso étoile na ye. Mais biso to yeba ngote. To yeba kaka ate asali ne te. Musu se zali boy relation musu za etanga maki ifale ka bongo. Mais biso musu te boya sali boy. O comprendre ndenge kenda. Yango na soko komuna okomina ba relation mususu kolinga te bat ba mona rango. Bombaka. Bana mama na sepsemble kamuna ibitina. Kolinga ka te ba publier ka ba relation no nyoso te. Mwana mo iti relation ko to bimisa ngote to bomba. La lulala. Ebele te tokolia bongo. Nathalie Bumba sasu mama 040 mwasa leki libongo na nelengi aleki na benza nelengi na mbembe nelengi la lulala leka teke le Bumba kema nyoka ba so biso la lulala ekenda kabongo soleil wanga zala le 13 et le pesi mois novembre et ça le pesi mois makaka kobanga te match ça bien ekenda kabongo la noko ipe ko faire ya azala kuna ya Antoine motema sindi le cœur ya na vandi Nathalie yango relation musuko linga taba bimisa ko boy bomba
Oh, ou takibu, te. Asaka relation to soukisi. Parce que, et l'oko moussous, soko, bah, au moni, déjà, et l'oko soke bimi, moutoune sonika, attire attention. Relation n'est moutoune ba nini. Au moni kabiso, tout le monde, ya moutema mabe koma kawana. Mama, papa, zala ma yele. Place moussous, va me rappeler moutouté. Ok, no yomoko. Kene na nu yomoko. Komi mana mutute ko beta rape ma solo pamba te. Oko bebisa baninga mitema. Nani ozo betene li solo. Nateli ya msili solam. Natali mame lombi. Yango na solo ba. Ma solo msuto koko beta rate. Ba pesi nga bui. Yaya ba peso me zala kaka. Loko. Zala kaka. Kinya. Ndege bana bakongo balobaka. Mama kazola kwa. Ndege babomba babongo na bakona fokolo. Na nini kuna. Osali loko le loko zate. Ozana ngo ozana ngo bimisina me ba yeba ka position na yote. Bana mama malamu za sute. Mutu asana yo sana sai ro mutu ana 1 euro. Asana ngote ya bofani malamu. Mutu be so bofa na ye. Ya ko linga kazanga kate. Yo sana ngo ozo atozo pesa ye mutu ya mabe koma kaka. Bozala mayele. Bozala mayele. Et là, on a solo na vandela ki yango mingi. Bako peso bako solution pe loko bo o vande na yo. O moni dese loko suke se elso mona na TV mutu no so mona ka kozana mbungu. Bana mama lombe wana pe alekene ba etape bele. Ndeko ngana mama na okipasi moko na landi su video na sana analyse. O moni mama na prelenga komi bongo azui ba komu susuka pona nini. Biloko ka komonana. Bazo mona mwana mwasa zobonga mwana mwasa mama toyebite est-ce que na ba nani ba maîtresse na ba ona ba mère est-ce ba sakina bisengo batonde ba ndoya ko lukaye ya tout ça il faut qu'on contaka ba place zebili ya kokutana. Faites attention surtout concernant ba relation mususu ba kolinga to bimaka na kibudi ya okukufa lokola soso. Parce que ndenge ba monaki déjà nani mami lombela ba monaka ke asabongi ba monaki ba relation na zana ngo akoko sanga te batu baso ko tala tele beli wana baso ya école kasi place baso ko buma epe yango wana mitema batu wana nyoso bakine be kola boyebi bango baso mona bo luka ka mutu moko biluko msupe bo bengi si mutu ka bo bite yaka to kutana bo esili pe bongo ko présenter pe boy parce que ceux qui surtout ba milliers net ba milliers au public bo so bazo lakisa like so yaya keba zalama yina mabonde ko zana distraction te okende yamso pe mbaso wana to so babim so ki mbaso wana so la ni pe mbaso ezango ya normalité musu ya ka jalousie ndenge yamso pe ba PCP yamso ta ba 5000 ngote ba 20000 te yamso ba koma na niveau wana te mais ndiko la biso ekoku a comité na niveau yamso tinga biso yamso kana ba mbongo ya mike mais ba lakise belé na TV on dirait ba tondisela ki yamso ba sami a cause yamso mona pe 10000 koma ki na ngote ba bomika yamso kaka pona matala na ko mona na wana to mona na to mama nilo mso bo tiki mutu bo solo le pembeni. Bana mama so wa oyilanga bolimbisanga keba nyoka akoswa biso la lulala ebele te bokulia bongo ekenda ka bongo nono lokela mubala ba problème ekenda ka bongo selo slam tata mapasa epanza makita mususu yo wana epanza makita yo wana bana mama elongo na so ba mino na kosi binote na kosi minute mais réaliser bien de kola biso pe amsa kofina wana okubenga ngata pembeni bolbiti nani botindi ta mama lombe to kokuta na bo to yaki na bezo to boso komona na bo ya msumona mosala kofina pe ya msuka na sacrifice mo ya pamba kaka na sacrifice mo ya msu ya mukie atiki pe biso sule kauka na koko lo bano de kamoka mukeso na le mabe papa limbisanga sous les kauka mwana mwasa na tali ba video ndi bozo leka bozo sala ba Skype ba nino bozo filmer bozo sala ba nini ba video ebele mais na mona ki déjà il y avait quelque chose que bokoma ki na relation parce que batine nga video ngwana
pour ça nini na bino wana na mona ki bokuma ina relation bien tout mais sous les kauka ndinga na biloko za mutema mala poni mama na ndeko yo ezaki mort subite ti za to mort moka kufide mais pondenga na yebelo ukoko me mama na pe na pototi parce que je l'ai vu votre relation excusez ngai soki na quotité mais ndenge na monele ki bino relation na bino wana parce que yo ana bitide mingi ya koyede ba mais ndenge ni mwana mwasi na koki parce que na moni ba vidéo ebeli na ndenge bokoma ki na niveau ko vanda ko so bokoma seka ko stala ne logi c'est relation poussani mais ndenge ni mwana mwasi no mema ki etana potote aya ko zota so parce que ça mort sibitité abela ki akonde osala ki akutendenge ni nyosole nga ko sunga sule kauka bino bosala problème à visa te bino bosala bozo ebele osala bambongo ebele bino visa bino passeport eza bino botsango na po bomema mwana mwasi wana ndenge bokomaki na relation wana nini wana mama wana dete na tele ba video eloko ne kokozanga mpo nosala kosule kauka nayebi te bolimbisanga mpo moto na moto akointerprete na nde parce que soki mwana mwasi wana to afingaki to azalaki motu moko bwabi finga songolo pakala finga mutu boy bolinga bomema parce que bino bomema ka mutu na intérêt bomema ka batu na nini te mais bata ba maboke na bomema mema wana parce que bino botala ka place ko mais relation oyo zalaki na mwana mwasi na deto monia sous le kauka limbisa est-ce que yoko ko zanga ko memisa ko mema mwana mwasi na poto mais ce que zalaki loka ba buzo batoni bino bolinga ko sala ndi bongo mais eloka boy aussi bon mama asungeli biso bana sule kauka asungeli biso bana obi ya bana mama na buti musala na swami motema na landi video wana te sule kauka ata bambongo banoko pese mutu na komi maladi sule kokoko ya komemeti bino viser loko pambeza loko la chobo chubulu chacha ezala ko tourner bozu bino mutu bino viser loko pamba na passeport o asanga soka asanga na passeport bino moko passeport bino moko visa soka zalaki mutu ya mafinga alingaka ya bolimbisa wana wana sobo yinanga na soki mwana mosala zaki ya mafinga alingaka ya lokwa ne pe mutu biloko wana te bosuki seke na nini na bino ebimi kitoko te sule kauka ngala lwaka ne misoga sule kauka keba osimba touche tala nde makambo ezo bima omondike bimi bisuba bieja te eza jalousie ngana mona na musika sule kauka omoni oyo ezana ibandele mususu zo yakaka pona yo kanga video oyo yambalo oyo yabite soko bimela owanga nango te bana mama bokanga video oyo bolo bana bino le bopesa ngata botala kaka makambo ezoki sule kauka sala mayele yo aliro son ngo sala et si me sont tous nazo sentir déjà ma bemo que so ya disukuna oh na benela ki na pesa ko déjà oh ça déjà kufungwa mais osaka kama lilo kola osama lilo kwa chambre froide ningana omuni mbalo yo sulika okuwanga na te na boko tanga ba misusu baza mais ndenge ngana zo kendele eloko mokiso bakana loba no sulika uka zala mayele eza flou makamsuba ondimelo te na lobi mwana mwaso te ikama mwana mwasa na lobi te ngana lobaka no kaka zala mayele sule kauka okusimba touche na baki témoin na ngai témoin kile zalaki papi mboma na natilo koli na tsaka bango na monaka déjà na bi papi mboma na natilo koli bo sala témoin kile monde makambo bimi esili na nuté parce que côté na bino sobo sale re ba ko samusa bino boy na lobika ke na soki ndenge ni sule kauka zala mayele côté tolandi intervention ya papa na biso aza vraiment na raison ya koloba makambo alobi aza vraiment na raison ya kobimisa makambo o alobi liwa ya madame Elombe mingi ezali nango kaka jalousie mingi ezali vraiment jalousie pour na liwa ya madame Elombe que son âme repose en paix
nzamba lola azali longo na ye. En tout cas, eza kaka pasi pe mawa. Eza vraiment pasi pe mawa. Nzamba yamba ye, nzamba azali longo na ye, po mingi ya kolobeza te. Tangu tozo kanisa liwa ya Madame Elombe, ezo pesa biso pasi. Ezo pesa biso pasi. Alors, nzambe nda yebi, iloko nini oyo, esali ke Madame Elombe atika biso. Nzambe nda yebi, iloko nini oyo esali ke Madame Elombe atika biso. Po eza pasi pe mawa. La famille partagée sur Facebook, partagée sur WhatsApp, partagée sur Messenger, partagée partout. Nzamba lola pambola bino. Tokutani à la prochaine occasion. Merci. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube X les Botelois, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.